Premier la fin d'une chose que son commencement ndenge baloba na lopoto na mokolo le 10 août 2021 ONG de développement SODIS en sigle na département na bango ya ba formation ba clôturaki na ba finaliste ya coupe et couture to bete SODIS ezalaki centre oyo eyambaki ba candidat ya centre de formation ya Monseigneur Lubaki elekaki kitoko makasi. Monsieur Maluta mokonzi ya affaires sociales nde alansaki ba activité oyo elekaki mikolo mibale. Au nom du bureau de l'inspection provinciale des affaires sociales du Congo central, au nom du bureau des affaires sociales de la division unique cataracte et de l'inspection sociale, je présente d'abord les remerciements aux responsables qui ont bien voulu continuer à nous associer dans ce travail, puisque travaillant en partenariat avec le ministère des Affaires sociales, la collaboration exige que les choses puissent marcher ensemble. Nasimande ba candidat bazaki kokota na salle moko na moko liboso ya ba jire po ete batalisa mosala na bango oyo bayekolaki na ndenge ya théorie. Vraiment bandeko elekaki malamu mingi po ete bana balakisaki ba capacité na bango. Na mokolo le 11 août 2021 nde bazalaki kosala jiri pratique na bango ndenge kaka bozali komona bazali kotonga bilamba oyo bango moko bakolata pona ko présenter na ba jire qui est oyo bayekolaki ezalaki ndoto te. Madame Gisèle Lolo moko ya bajire azangaki maloba te pona baye oyo balekaki liboso na bango. Mwana il faut mériter eloko oyo ya sali. Mwana soka bandi kozwa formation, surtout ba formation ezaki ya ba 2 ans 3 ans et segeli mwana azwa brevet na il faut maintenir brevet na formation oye azui. Pona ya SODIS baponaki yango centre epa ya bakonzi ya affaires sociales na kotala ndenge basala kamisala na bango. Na yango wana madame la directrice Lutumba azangaki maloba te na tina ya boponi SODIS lokola centre. Expérience otozana bo na ndenge toto pesela bana cours qualité ya formation yango nde salike lelo SODIS comme centre. Esengo elekaki mingi na bae oyo bazwaki formation, ça veut dire ba candidat ya centre de formation ya SODIS pe ba candidat ya centre de formation Lubaki bazangaki maloba te pona kopesa merci na bae oyo ba formaki bango. Ya pesi bango merci pona ba pesi biso formation ya bien, nyonso eleki bien. Na sengi bango vraiment merci makasi. To sepeli ba o bazali banda baya bakota bayi ba musala maboko e uzala bien na suka. Moto amemaki mkumba ya koforme bana na kati ya centre de formation SODIS Madame Philo Esengo azalaki nango abombaki yango te liboso ya kamera ya mbonda ya Congo central. Formation ya pesi bana na ngai eza formation moko malamu tango nyonso na lobaka ngo ete na SODIS topesa la formation o ezali ya malamu pona bana. Soki mutu aza na posa mwana na ye alanda formation na ye malamu azwa pe papier na ye oyo ekokomisa ye mutu na nsima ya mikolo aya na SODIS akozwa formation na ye ya malamu. Bandeko bwebe ete oyo ezali 3e promotion ya couture na kati ya centre de formation SODIS ezwami na quartier Révolution na avenue Bangala numéro 21 na kati ya Mbanzangungu. Awa tozali na Mbanzangungu mboka ezwami na province ya Congo central ezali na plus ou moins 100 000 habitants et kambamaka na ba autorité ya ndenge na ndenge ezwami na 2 camps militaires pe 1 camp ya la police. Ezali pe mboka ezwami sami na ba université ya minene surtout ya makasi oyo pe papa na biso mokambi ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi atielaka motema. Lisusu ezali compté parmi ba mboka oyo papa Simoki Mbangu atika bilembo ebele penza makasi. Kasi tozali ko comprendre te phénomène ya ba base oyo ekoti na kati ya mboka ba memi insécurité ezangisi kimia na ba parents na ba mabota na ba teki ya zando na ba teki ya ba boutique pe na ba o ba débrouillaka na nzela. 4 jours ya bitumba bango na bango pona pe ba profiter ba piller ba boutique epesi pasi pe kolela na mabota pe ba famille oyo bazali awa na Mbanzangungu. Na yango mwana mboka
na kombo ya Rodrigue Mata akangaki motema te epesaki ye pasi akendaki kokutana na ndeko na ye Pagi Mavambu babongisi initiative na mokolo ya dimanche pona koyeba d'où vient ces phénomènes. Donc dozo sengana na bandeko na biso parce que nazolo bango bien tozo benga bango bandeko na biso baleki na biso bazawana bayana biso bazawana bakamana biso bazawana ko terroriser ba maman ko terroriser bandeko ko kata na machette eza makambo to monanga na Molière mais to monanga na Mbanzangu eza oyo vraiment tozo déplorer mais na ko déplorer ngo to senga na bandeko ba cesser ba activité wana. Si ils ont des revendications, les personnel bon après, ceux qui font comme pas gouverner dans ça, même si ils font comme je suis prêt de les aider. Tout le cas solution à l'amiable. Population essentielle ça me bangé la journée au Yotokosol là. Na ba député, na ba conseil territoire parce que Mbanzangungu est dirigé na un certain du territoire. Bazami balé titulaire na assistant na ye, ba roye bisabiso pourquoi bazo rejoindre et puis ba colonel ba kanyo soana et puis na suka to robengisa gouverneur. Et suka ki wana te machette ezali pona bilanga to pe pona kokata bambisi to banyama. To pe banzete kasi lelo yo machette ekomi pona kokata moninga moto mawape passe na yango les grands musiciens général Sinadina ye atikadi simate ayebisi bandeko pe alakisi bolingo na epa ya ba petit to pe ba yaya oyo bazali kosala makambu oyo ya on senga ba petit wana en tout cas oyo azana motema bien ayebi ka soki eloko ya bato ayoka soni te akene kosongisa poto yebite za mokili na bonde ba petit nanga mingi ba petit tolinga bino tromboka eza biso biso pe bana ya mboka Mbanzangungu toyebe te ko dénoncer ba oyo bazali kosala mabe e kosunga leta asala mosala na ye kitoko. Kende kolobela association kundi ya mbote ya province ya Congo Central oyo ezwamisami na ba cellule pe ba branche ebele. Lelo ezali mokolo ya branche babengi Amatu oyo ezali kokambama na présidente Mama Lukombo babongisaki milulu minene ya kobakisa mbula moko ya existence ya branche oyo ekokisi 6 ans le 15 août 2021. Initiative oyo esalemaki na quartier général kundi ya mbote tope kije na mokuse na avenue Mobutu na parking mosika tena Ami Hotel. Nde yangwana mode bienvenue epesamaki na présidente ya association oyo na kombo ya Mama Lukombo. Vraiment tuna ekiese kia fwana kadi nkangu na baba usisi di bisalu biau bena ye mama u mafwana bafiti sala kanzi bau basoge luzolo mukwiza yekala yebeto kintuadi. Vraiment tulombele kwa nkangu wa wonto soyez les bienvenus et bonne fête. Kuna nde babengisaki bapaya ya ndenge na ndenge pe mingi bana ya association kundi ya mbote. Oyo ekambamaka na autorité morale et gouverneur son excellence Atum Matubwana Kuluki. Na yango ye etake gouverneur abosanaki soki moketeke. Branche oyo ezali kokokisa 6 ans akanisaki bango na kotindela bango biloko ebele lokola bakongo pe ba machette na nzela ya partenaire ya branche oyo na kombo ya Flavien Kiulu Ntsangu. Benompe Kalukadi Mayinga ko Katukadi Mayenga idina mkinje nonina tulolombele mkinja mbote kizeke tu yantikili katika uyantikili yetu kalibedo tukabudi nsenga e bongo balobeli population na assemblée bazanga kipete lokola honorable député provincial Diomi Ndongala yepe azangaki maloba soki mokiete atombolaki mongongo na ye pona kolakisa musala malamu oyo ezali kosalema na branche Amatu pona 6e année ya existence na bango pe lisusu abosanaki te ko féliciter ba œuvre oyo esalaki autorité morale ya association kundi ya mbote na branche Amatu. Tusala bilanga parce que bilanga bina tusala nteka madioku mana imbono zina siki simba kifuka kiki. Donc vraiment merci Lucien Bert akon passer kaka mambo modi masidi yao. To landa lolenge kani ba bénéficiaire oyo bazwaki biloko oyo autorité morale a pesaki bango lolenge nini oyo basepelaki liboso ya micro ya mbonda ya Congo Central.
Tosengi merci mingi na makambo elekeli awa. Mono mbaki di nsengo donc nsepele kibeni vangi na dokiesa kimosikina yamu. To koyeba ete ya matu ezali branche na kati ya association kundi ya mbote oyo ekambamaka na autorité morale son excellence mwana mboka le gouverneur Atou Matubwana. Depuis 2015 iti 2021 mono étant que présidente mu effort yo ntadi ni mukimvuka kyamu tusalanga bilanga tutalanga zimbevo ku lupitalu tutalanga pampangi ku prison vraiment tuzolanga kala kiye bantu. Pas une parcelle sans UDPS, opération wana eza kokoba se kokoba. Na cadre redynamisation ya parti présidentiel, Ligue des jeunes ya UDPS Fédération à Cataracte oyo kambami na Elombe Héritier Botuli na Simanae Gilanji chargé ya mobilisation ba organizaki conférence débat monene na Kimpese. Conférence yena ekambamaki na président national ya Ligue des jeunes Amisi Makutano pe Tadembundu président fédéral. Objectif na bango ezali kobunda pe kobundisa tribalisme na insécurité na mboka. Les ministres peuvent venir de l'UDPS, mais ceux qui à côté la vision à chef de l'État biso de côté le vela. Azala membre ya parti politique mosusu à côté na gouvernement o yazo conduire politique ya mboka ezali nani? Chef de l'État biso nyonso. Et c'est de l'Itolanda nani? Tozana mokonzi be. Kombo na nani? Sima ya conférence débat oyo ba commission mibale esalaki mosala na ordre ya Tadembundu Ndoki, Héritier Botuli président fédéral ya Ligue des jeunes ya Cataracte a mobilisaki batu na ye pona installation ya comité sous-sectionnaire ya Ligue des jeunes ya UDPS na Kimpese. Oui, et sengelaki molulu ya boye salama pona biso nyonso tu suki samana konzima topé na lopoto balobaka na ko confirmer que solo na sous-section ya Kimpese topé na mboka ya Kimpese eza na Ligue des jeunes moko oyo hiérarchie ya parti kobanda kuna na exécutif national oyo représentant ya exécutif national mobimba azali awa tango bomoni président Aïcha Markaboul bomoni pelisusu secrétaire général Augustin Kabouya, c'est-à-dire hiérarchie à parti et ebi Ligue des jeunes oyo bazali ko installer awa UDPS viva. Bongo installation yango esalemaki na vice-président national ya Ligue des jeunes ya UDPS Amisi Makutano. Nous allons pérenniser ce pouvoir et nous devons les garder le plus longtemps possible parce que nous nous sommes bâtis autant pour que Congolais Azala considéré un digne fils dans la maison de son père. De ce fait, je vous remets les drapeaux. Kobanda lelo Kichuswana Waswana de président ya Ligue des jeunes ya UDPS. Mosala na ye kokamba ba jeune nyonso na Kimpese. Mosala ezali kokoba se kokoba na nzela Héritier Botuli pe na 2023 bilenge balobi bango nyonso sima ya mikonzi na bango pona réélection ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Na occasion de la journée internationale où ils allaient célébrer le 12 août à chaque année, ONG des Lumières Universelles bauti kosa la journée d'échange topé à kokabula makanisi pour na makambo etali entrepreneuriat. Na mobange na thème la jeunesse et l'entrepreneuriat aujourd'hui. Na kati ya sali ya Saint Alphonse na Mbanzangungu na quartier di Sengomoka. Ezalaki na des intervenants moko azanaki malobate liboso ya caméra ya mbonda ya mboka. Aujourd'hui, en voyant l'état où notre jeunesse est en train de se dégrader, alors c'est de notre devoir de sortir le pilier qui va aider cette jeunesse à se stabiliser. Bande kobwebete makambo elekaki kitoko makasi po ete bato oyo bazalaki na salle batunaki ba question pe bazwaki bayano na bango. Moko ya ba participants azangaki malobate na caméra ya mbonda ya Congo central. En tant qu'économiste de formation, je vais vous dire que l'entrepreneuriat c'est parmi la solution adéquate pour résorber ou sinon résoudre le problème de la pauvreté. Alors, au cours de cette conférence, les intervenants ont essayé de définir
qui est celui qu'on appelle entrepreneur, quelles sont les qualités, quels sont les défis auxquels cette personne-là est confrontée. Alors, la conférence m'a permis d'avoir une idée plus claire. Yemo Kopé, présidente ya ONGD Lumière Universelle, Madame Tendresse Tana, a sepela ki mingi na assistance ya ba étudiant, ba jeune pe communauté mobimba ya Mbanzango ndenge ba ki ko assister na mobange na thème oyo. Disons na biso ezaya pour encourager les gens, toutes les catégories de la population, la jeunesse, le papa, les mamans, et puis de redynamiser. Tobanda ki na secteur il y a formation. Et nous avons commencé par là, nous avons commencé na coupe et couture, mais tosu ki wanate, tosu lingato panza, ba secteur d'activité na biso, na ba secteur mususu comme agroalimentaire, c'est-à-dire toye kusaba maman, ndenge ni lokostala loka kolamba, tout ça na bit moko pour na mutu à se prendre en charge. Donc voilà notre but, apprendre pour se prendre en charge. Na koyeba ete ONGD Lumière Universelle bazali na ba département ebele ndakisa encadrement ya ba jeunes, agriculture, développement, reboisement, pe makambo misusu ebele po ete développement ya mboka na biso ya Congo central, en particulier Mbanzango esalema na ndenge ya malamu. Bakanisaka bobele bayeba sala bolamu po ete bolamu efutaka kaka bolamu. Le 15 août 2020 au 15 août 2021, une année déjà passée pour na kokanisa. Moko wabiso mwana mboka Congo, honorable député Albert Ntimba Tsukami, oyo baboma kie na ba assassin na kati ya ndako na ye na résidence na ye ya Matadi. E pesa ki pasi mawa pekolela. Akundama ki na mboka na ye Kimiala, oyo ezwami na 23 km ya Mbanzangungu. Moko ya kokunda ye bakonzi ya bisika ya ndenge na ndenge batondaki meke pona kolela moto malamu oyo alekaki kotika biso. Président ya Assemblée provinciale Jean-Claude Bwemba abetaki sete pona kolandela ba assassin oyo balekaki na kolongola na lombango bomoi ya ndeko na biso na kombo ya Albert Ntimba. Les assassins, les meurtriers ont commencé à se rendre un à un en venant reconnaître leur forfait. Ils étaient venus de Kinshasa. C'est pour cela, je profite pour demander au gouverneur de placer les caméras sur tous les péages du Congo central, parce qu'on aurait dû démasquer ce jeep qui ont transporté les assassins de Kinshasa jusqu'à Matadi. Kozanga mutu ya bwanya na lolenge oyo ezali vraiment pasi mingi. Mutu malamu soki atiki mokili makambu kaka ya malamu nde elandaka ye. Nde na yangwana tokoyebete Assemblée provinciale oyo ezwamisami na Matadi babatizaki yango na kombo ya Albert Ntimba Tsukami. Biblia alobeli biso ete tolela na baye bazali kolela pe toseka na baye oyo bazali koseka. Kasi lelo yo ezali mokolo ya kolela ndeko na biso mwana ya mboka ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Guy Mario oyo azalaki kosepelisa biso na nzela ya théâtre ya ndeko na biso Muyombe Gauche. Guy Mario azongisi molimo na ye epai ya nkolo Yesu na hôpital oyo ezwami na République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa na TVC Ngiringiri direction Shaba na hôpital ya Shaba. Bazomema corps ya ndeko na biso na morgue oyo babengi cinquantenaire. Tokoyebete Guy Mario a joué ba rôle ebele na groupe oyo, mais oyo elekaki kitoko tope pivo mingi ezalaki na épisode oyo bazalaki kobenga serment. Ezalaki na épisode oyo bazalaki kobenga serment kuna nda alekaki na kojouer rôle ya pasteur. Kasi Nzambe apesi pe Nzambe azwi Guy Mario. Paix à son âme.